Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mbote Nabalandi, Tindika Télévision, merci pour la fidélité Nabino, merci pour la confiance au Bopé Saka. Samba Olonga po Namimela Bino Basango. Ndenge to mesana kosala Nabino, décryptage pe analyse ya ba information na kati ya République démocratique du Congo. Merci Nabino pour na toujours fidélité au Boza kwa apporter ngai, merci Nabino pour na soutien au Boza kwa apporter na émission Debout Congolais. Et pas y wapi to sala kapwete bana Congo bala muka et pas y wapi obscurantisme longwaka et pas y wapi basango et pesa maka na lolenge ya malamu po Congolais nyonso ayeba lolenge mboka na ye ezali na kati ya kotambola. Merci na mwana mboka Rufin qui sombe, merci na Papi Kelly ba pesa ka biso toujours privilège ya ko présenter émission oyo na Tindika Télévision. Merci na bino pe bozo ko continuer ko encourager biso, bozo continuer ko pesa biso ba soutien na bino na forme nyonso bozo sala moko émission ekende liboso. Je vous remercie. Merci à tous les téléspectateurs au bozo landanga partir Europe, vous êtes en Suisse, bozo en Hollande, bozo en Allemagne, comme bozo en Belgique, vous êtes en Angleterre, bozo en Londres, bozo en Japon, bozo en Asie, kuna na Japon, to na Chine, vous êtes à Dubaï. Aux États-Unis, ville Eza Ibele, vous êtes na Caroline du Nord, na Texas, vous êtes partout où vous vous retrouvez comme à l'Illinois, vous êtes à Beni Butembo, à l'intérieur du pays, dans toutes les provinces. Naebi ke vous avez Ibele, ya kokomelangai, vous sepelaka na banalise auto salaka, continuez à le faire, continuez à nous soutenir pour être émission Oyo et koba toujours pour Memelabino Bolamo pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je vous remercie et vous souhaite le bienvenu na kati ya émission Oyo. Ndenge tolobaki awa tumesana koloba yango que République du Congo, démocratique du Congo ezor faire face na makambo ya ba ADF, mouvement rebelle ba bengi ADF comme principal mouvement rebelle Oyo. Armée congolaise, l'État congolais a bunda pour éradiquer le phénomène na bango, ba mimi terrorisme na Congo, ba image to monaka que ça soit na ba réseaux sociaux ndenge to landaka, que ça soit na bitano mususu to landaka, ya ndenge bazo kata batu mitu ndenge baza ko massacrer batu de manière ciblée, izalaka ya ADF. Mais ça fait plusieurs fois que ba dénonçaka likambo ya ba ADF oyo qui bazali en complicité dans secteurs acteurs politiques oyo bazali na kati ya hémicycle, que ça soit na niveau national, que ça soit na députation provinciale. Batu yango tisiko yo bakomona bango ebimakate. Toyebaki pe malamu ke président de l'Assemblée nationale Mbosso alobaki ke aza kosenga na ba député babima na ba mouvement rebelle. Mais awa tozali koloba na bino awa moko ya ba ADF oyo bakangaki na kombo ya Kasongo azalaki aux arrêts ye abimisi na kati ya ba audition na ye ya le 7 mars 2022 a cité deux élus nationaux atangi nani atangi honorable Grégoire Kiro na honorable Kasereka Kizerbo alobi ke bango mutu ba memelaka bango ba arme bango mutu bazaka pe chargé ya ko acheminer to kotinde la kabango ba vivre pour ba survivre pour na zamba bazalaka kuna wenzeza te bazwaka biloko ndengeni a dénoncaki bango après ba audition ndenge asipasaki na kati ya interrogatoire. Vraiment oyo ezoya ndeko confirmer ba propos na biso déjà to mesana koloba tout au long ya numéro oyo to kolobela likambo ba ADF ba lien na bango ba ramification na bango au niveau ya ba politique congolais na information ekoi tokolobelango tout au long ya numéro oyo. Deuxième information tokolobelezali ya la police nationale na kati ya ville ya Kinshasa. L'événement moko tragique pour na bato yo oza toujours na ba réseaux sociaux lokola biso moyen biso to tshela bino ngwa ezate parce que za ba image ya violence bana bazali ko bunda bana ya classe baza ko bunda
na plein centre-ville, bateau bayebi à Sanef, na avenue 24 novembre. En face, il y a RTNC. Côté direction où ils ont na haut commandement militaire. Mais bana wana baza ko s'affronter en uniforme. Basali plus de 30 minutes, voire 40 minutes, baza ko bunda. Ti babomi moko na bango azuli banga abeti muninga akufi, la police etikali ko intervenir te. Na centre-ville. Esika wapi bapaya batubele bazana kati ya kosillonner, vraiment ezaki pas si mingi ya ko constater que la police ya ville ya Kinshasa esala ka musala mingi na pression. Est-ce que musala Silvano Kasongo azo sala ils ont mérité que ba garder ye kaka na poste wana pona bokonzi ya la police ya ville ya Kinshasa tout au long pe ya numéro oyo tokolobela yango parce que ça l'est déjà passé délinquance tozali ko benga oyo délinquance juvénile et sangani na banditisme où ils allaient bien créé orchestré par des hommes politiques pour distraire l'opinion. Ils ont continué pour la forme alors que la police a en mesure de y a correspondre n'a besoin il y a sécurité il y a ville il y a Kinshasa. Encore une fois de plus n'a souhaité bino les bienvenus dans cette émission Debout Congolais. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager nos émissions, de partager nos vidéos et puis de nous envoyer vos suggestions ce qui vous allez na. Nauti Koloba Awa qui est deux députés, députés nationaux. Atanga ki bakombo na bango, députés ngo bazali honorable Kassere Kakizerbo na honorable Grégoire Kiro bango nyonso ba ressortissant ya Est ya République démocratique du Congo. Tolobaka awa makambo tant tozolo bango, il y a des certains Congolais qui nous écrivent pour dire que tozo ça l'acharnement toza koloba biloba loba, nous n'avons pas de preuves ya makambo o biso tolobaka. Il y a des Congolais Oyo à l'est du Congo. Félix Tshisekedi a commis président de la République. Nous nous rappelons que collectif il y a des députés ressortissants à Est et à Congo, Nord Kivu, Sud Kivu, place où il y a insécurité zali. Hein? Ituri, Basangani, Baye et pas Félix Tshisekedi Baye na ba suggestion, balobi non toye ko talayo. Parce que tout l'imbi ba massacre oyo ezali ko salema na katia est ya Congo, nous en tant qu'élus du peuple toye comme ba porte-voix ko la kisayo que situation wana il faut cesser. Il faut que kimia et quota na ba circonscription électorale na biso parce que toza komona bato baza ko continuer ko kufa ezo pesa sengote. Félix Tshisekedi yebisa ki bango vraiment nazu en considération maloba na bino. Mais awa toza koloba awa le président de l'Assemblée nationale Mbosso tangu balongoli mabunda Mbosso ayene hémicycle bayinaki ye tangu Mbosso azui délivrance Félix Tshisekedi a aidé ya mona makambo clair depuis longtemps ayebaki te tribune nini akoka koloba la vérité. Mais Félix Tshisekedi a aidé Mbosso pour a délier langue na ye. Mbosso a commis garder maintenant comme président de l'Assemblée nationale. Après l'élection, il y a Mbosso qui est député. Il y a Est surtout que Bobima n'a pas mouvement rebelle. Ce qui est dommage, n'a préjudice, c'est que les Congolais bande qu'on a vu se belé à Est beaucoup mais la biso boye bakate que ba parti politique et belé za kana ngonde ba mouvement rebelle. À l'instar ndenge to koneta ki ba MLC ba RCD na kala ezana bato culture wana ya rébellion na nelungwa na mituna bangoti. Ça dit pendant que les gens pensent que ennemis ezaba na wana bazoki ndekokota na bazamba alors que les ennemis sont au sein des institutions. Na dénonce kango chaque fois a on appelle ça comme information na ngai récemment na lobana bato pe na zolo continuer ko lobango. Les ADF sont maintenant une organisation internationale basali ba représentant État islamique PAO basalo ko la ndenge moko État islamique asala. Ezali absence ya autorité de l'État. Ezali
négligence ya bato ba mibenga ki ba dirigeant ezali complot ya communauté internationale o ba monaki na bango ke minerai ya Congo nde mutu ezali important pour na bango mutu esali ke mouvement wana elata forme makasi. Mais un mouvement conçu pour nuire aux Congolais, pour les intérêts des autres, ba Congolais pe baza ko adhérer na mouvement wana, certains s'appellent politique, c'est-à-dire ba ADF, ba sali organisation na bango, ba comprendre que pour tous na plus de sécurité, il faut que tous na ba tulokwa na ba institution. C'est-à-dire tout mona ki ba lobby eza na kati ya ko salema, batu bazali ko s'organiser, ba kotisi batu na bango bazo sala politique pour ba défendre ba intérêt na bango bazo sala ba affaire. Ba limite au tozo mona monde occidental na capitalisme na capitalisme libéral. Sikoyo ba ADF wa tozo benga bango ezaka ba bazana zamba te. Ba ADF o tozo lobela awa les autres bazana kati ya Assemblée nationale, ba musupe bazana Sénat. Voire même na gouvernement parce que par mégarde on peut nommer un ministre ici d'un parti oyo ezanango ou financer ADF na Sénat. C'est-à-dire nos institutions sont infiltrées aussi par des gens qui travaillent en connivence avec les ADF. Oyo ba trouver d'intérêt na bango na kati. Ba député mi balo na tangi ba kombo awa eza pamba te ba député wana baza ko mibenga ba élu du peuple ba représentant. Mutu atangi kombo na bango eza kombo na Yekasongo. Atangi kombo na bango Koma bango ya tindela ka bango minduki a permettre na bango ke biloko akolia ekomela bango. Mutu wana bazwangi maloba batie na monokote, mutu wana nda atangi bakombo na bango. Est-ce que atangi yango par hasard? Parce que toyoki moko ya ba député alobi que ye azana ye na sang-froid, aza prêt à se présenter na justice, azana ye ayebi aza ko se reprocher loko mokote. Makambu nyonso batangi pona ye kombo na ye ndenge eza cité ye aza vraiment concerné. Il va répondre à la justice. Bande kona biso na Est, bande kona biso na Beni, na Butembo, bande kona biso bazali na Goma, Bukavu. Vous qui êtes dans le fond, qui êtes dans le fin fond, vous avez l'insécurité. Cherchez aussi à comprendre comment l'insécurité est comme ça. Batu mususo tozo benga ba député o bozo tia confiance, bo placer confiance bo lobi bango ba lobeli na biso. Ce sont vos bourreaux bango nde mutu baza ba criminel. Batu baza ko entretenir insécurité na Est ya Congo bango wana. So na zolo ba awa les chrétiens me disent nazaka pe chrétien ngai. Bien que toko loba mote me nazaka chrétien. So lobi ke tozongi sa peine de mort balongola moratoire oyo bacha na peine de mort d'exécution et banda ko salim. Batu balobaka non umoni bakatela ka bango kaka bambule belé bakondana ka bango ka perpétuité déjà o ba pesa ka bango ekoki, il faut pas ko encourager peine de mort tout ça non. Tu es bien que justice ensemble des alaka il faut katela makambu mais ba disposition pe mususu il faut ezwa mapé na organisation na bino en tant que batu pona ko dissuader bato bazo kanisa ke business na bango faut basala ngo likolo makila ya batu mususu commerce na bango po bango banginda bazala na basi na poto batonga ba immeuble il faut que les Congolais meurent. C'est dit ba commanditaire ya kokata mitu ba mususu bazana na kati Assemblée nationale. Les jeunes gens là innocents parce que les jeunes gens au bazo qui ne kokota na bakati ba mouvement rebelle et belé bazali ba victime. Il y a injustice sociale. Et belé bazali ba victime ya politique ya mabe parce que ce moi no botami na kati ya son masasi. Azuta ya kozala encadrer, azuta ya kozala pembeni ya papa, azu éducation malamu te. Azuta ya kolia malamu te, azomona musala kosala te. La finalité c'est ko adhérer na kati ya mouvement ba mouvement rebelle. Mais awa bazonduka comment le gouvernement bazaka na kati ya kobunda na pona koluka
forme nini mécanisme ya ko créer ba opportunité pour na ko arrêter hémorragie ya ba jeunes gens oyo bazokendaka kokota kosala allégeance na ba mouvement rebelle na ba mouvement terroriste. L'armée baza ko boma armée, c'est-à-dire ba congolais bandimi ba kufa pour mettre fin à ces phénomènes là. Mais pendant que notre armée baza na kata ko bunda baza ko gagner bataille par bataille, il y a des gens au sein de l'ensemble à la cravate, à la veste, il s'appelle député. Mais mbongo na ye o yaza ko s'enrichir nango, ils ont le colon mitu ya batu. Ba kata ka batu mitu pour bango ba entretenir système là-bas. Voilà la sorcellerie des Congolais. Là où les Congolais faut travailler bango moko pour na komema kimia na mboka na bango. Voilà ce que les Congolais font. Ce que mutu ya ndenge wana oyo azozo mbongo ya muyibi, bakomba ngo nazoko kokanga ngote po nazolinga ta kokanga ngote. Kasere ka Kizerbo na Grégoire Kiru. Sikoyo tango bazimba kangio bateo devant justice oyoki kuna kaka bato ango moko baza ba victime wana. Nous ressortissants des condamnons l'arrestation arbitraire, demandons la libération, acharnement, talaba mo ebele na ba discours ba komela bino na papier. Mais bozo bosa na ke bato bino bozo kende kokotela o acharnement o ce sont les mêmes personnes de bazo boma bino. Voilà comment l'ignorance n'a manque d'information na 21e siècle oyo ezo komisa congolais zoba na mo devant mokili mobimba. C'est-à-dire les mêmes personnes oyo baza censé ko protéger yo, baza censé ko respecter yo, bangonde mutu baza na kati ya ko massacrer yo. Et la liste est même longue parce que on nous transmet certains noms awa toza ko za hésitation ya kotanga ka bakombo na bango. Droit de réserve oblige pour vérification d'informations. Ils ont un déco à Est, de la Rabiso, la liste à députés. Nous ne pouvons pas tout vous dire parce qu'on a le temps de vérifier l'information, de garder certaines informations pour chercher la précision. Mais ce que tu as preuve diffamation, n'a qu'à porter une plainte. Mais chaque jour ici, tu dois recevoir l'information à Est et à Congo. Bazali ko soupçonner tel ou tel député ayaka na biloko akenda ko kabwela ngo banani bakamyo zo uta Kishasa na ba vivre na ba nini eye ekoya ata na marché mon côté et l'équipe barrière ezo futa pour finir na kati ya forêt pour aller ravitailler les ADF. Nous nous souvenons qu'il y a une fois bakanga ki batu na ba minduki ezo longwa na Kishasa ezo kende na ba aéroport na Bwende ezo kende na Équateur. Vous vous souvenez que bakanga batu na ba minduki na Kinshasa ezo kende na Est ya Congo comme des marchandises. Chaque jour ici ba service secret baza ko kanga batu ya modèle wana. Voilà comment ba réalité ya ba ADF na ba ramification nango ezali ko se passer. Ba mususu ba informaticien bazana Kinshasa basali la kabango ba carte d'identité avandi na Kinshasa mais aza ADF na Kinshasa avandi na epe na commune moko ya bien boyebi musala sala kate mais aza ADF. Quel préjudice oyo zo causer na batu tant donc mutandenge wana so ba yeko kange bino boyokeli mawo so ba député ngo baza pe mayela wa criminel na ba instinct na bango criminel na ba stratégie na bango le criminel vit bien na entourage na ye criminel asala ka ke azala muto malamu asala ka mabete na entourage saka mena butu makambo asala ke yebani. Ce sont ces mêmes députés là qui défendent les rôles sociaux, il y a papa social, il y a ba député pour akenda ka flatter batu kuna azoboma bango azoya na ba miette ko ya ko kabula batu basaka ba loso ko luba non biso mtozo sauver bino ko ya na ba bilamba. Mais c'est lui qui travaille dans l'ombre pour massacrer Kabino le sous-suya zoka million. Pour bango ba continuer ko exploiter ka minerai ki ndaka Rwanda, bango ba continuer ko exploiter ka ba sala ka ba commerce na bango. Batu o ba yebi makambo te ba yebi difficulté te bazui nyonso balati muto a Tshisekedi, collabo ya Kagame, collabo ya ceci. Mais c'est pour tout ce temps ici il faut expliquer Congolais comment
guerre wana et c'est la forme nini c'est yo vandi na yo na ndako na yo ozo finga kaka Tshisekedi bazo boma bato on massacre les gens ceux qui font ADC a gagné territoire moko boya BBC bastion moko ya ba ADF akangi ba responsable na bango allez ba responsable na bango politique ba opesa ba ordre ba organiser massacre moko ciblé pour amener ko diaboliser gouvernement. Donc riposte ezali que chaque fois ya mo ozo mona bande ko na biso PST boy étudier ka ba événement boye baka kozala ka vigilant. Ce qui faut ADC a eu victoire moko boye a gagné bataille moko a kangi bango ba responsable na bango a BBC bastion na bango. Il faut être vigilant. Lisu likolo lisu na quartier na yo oyeba nani asala ka nini. Voisin na ngabi makatongo azonga kazolia malamu azolata malamu asala ka nini. Je pense que soki bandi kuna biso nyonso a est to kokoma ba service ya renseignement to kokoma ba informateur ya armée na la police to kutana na makabwana mais la violence ko kita même bango ba kozanga moyen ko s'infiltrer na population. Mais bato bazozo makasi parce que ce que font les autres ce n'est que dénoncer. Bato bazomi benga société civile, bato bazomi benga o lusha, bazomi benga o biso ba défenseur ya ba droit, on massacre, on tue. Ce sont les mêmes ADF. Ceux qui peuvent battre na bazaki penda ya solo bato ba dénoncaka. Mbele balenga ba se constituer na ba groupe wana lokola bato moko ba agent renseignement, bato bazoki ndeko zo information pour na kopesa ka information. Mais baza muke, bato bazo ka information pour na kopesa ngo na ba autorité compétente. Pour la majorité, ce sont des ADF. Oyo basali camouflage na ba mouvement ya ba jeune na ba société civile ya lokuta na ba média na ba politiciens na bango. Et ces gens là contre état de siège na forme nango nyons balongo l'état de siège pour bango ba se sentir en sécurité. Mais aujourd'hui ba frontière ya mo ezokanga makagama zolela lelaka minéré o bande kwa cheminer pa na ye ezokenda ka lisusu te baza en perte de vitesse beaucoup continuer kolela wapi. Des députés comme ça, moi je pense que ceux qui bazuye boye ba condamné avec des preuves à l'appui mutuana lobi ke ba mutu batinda kinga et la justice établit les faits. Ba ça l'exécution publique. Peine de mort ba bomier, je pense que le reste des députés la prochaine mandature, toute prochaine législature ba ko postuler té. Ba omona que non en tout cas musala toyaka est commis dangereux. Mais tant que ces gens-là continuent à avoir la sécurité autour de la justice, justice na biso eza ko cadrer té na ba réalité ya Congo ya lelo. Il faut qu'on dise sur ba mesure. Voilà le travail du parlement. Ba to ndenge wana yango ba kolinga ndeni ni ke ba réforme ya malamu esalema sur le plan ya justice. Est-ce que jusque là tout le monde déjà cahier des charges to feuille de route oyo commission ou état la makambo ya justice déjà va présenter biso comment la réforme faut envisager dans le secteur clé au banti valeur ils ont mais la société où ils ont ordonné batumito ils ont fonctionner normalement ba quoi endurcir na minito ba mesure pour rigueur à la matière à justice ceux qui peinent par rapport il y a ba détournement il y a 20 ans il faut comme à 40 ans ou bien 50 ans voire même l'exécution publique. Parce que ceux qui pendant balobi que les lois bazong ici peine de mort ou détourner 1 million batio exécution publique ba te belé ba ko démissionner moni à démissionner le binatiki politique je vais retourner à ma vie na salata commerce nana parce que mingi na biso ba bantoa wa na ba mingi toza en Afrique ba to banga ka mingi aliwa wana liwa zo banga ngo même mutu ke dendi azo banga yebi ke tete nzambe bikisanga na kufati là ils auront peur. So pena to tie peine de mort na Congo to instaurer yango pour na babuzo ba nyonso eza ko salema na ngoko ba te belé ba ko kima na scène politique. On ne peut pas continuer à supporter mboka na modèle boy boy pas si ba justice te mabe o justice eza partisan eza justice moko ya pouvoir ba simba boy awa ko simba wa te ba accord eza signé eza ya bien te ba politicien belé bozo mona bazo telemela ba mesure nyonso Félix Tshisekedi azozwa na cadre ya sécurité to rétablissement ya paix à l'est ya Congo baza ba ADF bolandela bango malamu
ils sont pour l'insécurité. Ils sont aujourd'hui pour l'insécurité. Pourquoi? Parce que ceux qui payent à l'Est à Congo, c'est Félix Tshisekedi qui gagne. Alors que le Congo ont gagné en paix parce que le développement va suivre. Mais ceux qui payent et sont à l'Est à Congo, ça veut dire que Bango va perdre, c'est Félix Tshisekedi qui gagne. Voilà les mentalités médiocres donc les gens pensent que s'il y a une bonne décision prise par Félix Tshisekedi et faire gagner Mboka, ils ont mal à décision est applicable. Mieux vaut détruire, mieux vaut bloquer. Et il y a certains même qui sont prêts aussi à créer d'autres mouvements rebelles. Les gens ont dénoncé qui n'ont pas parce que biso musana biso tozolo bana bino poza la déjà informé. Bazo bundana bazo la pongité. Outre makambo ya ba ADF, ils sont là, il y a certains partis politiques qui sont d'accord avec ça. Ba réunion na bango ba information tozwaka, il y a des partis politiques, il y a des membres d'ensemble pour la République. Il y a Katumbi. Oh baza d'accord na makambo ezo kosalema na Est, baza en connivence na ba Rwandais pour qu'il puisse y avoir une autre grande rébellion à l'Est du Congo. La ramification dans l'Europe, il n'y a pas que les ADF. C'est là que tous dénoncé en mots, c'est très grave parce que tous continuer, tous ont la émission pour que les Congolais sachent qu'il faut qu'on soit vigilant. Les ennemis du Congo, les ennemis du Congo ne dorment pas. Balingi pété na Est à Congo, balingi stabilité politique. Les Congolais vont s'unir, les Congolais vont s'organiser. Moyen baya copier les sous-outils. Voilà pourquoi ils utilisent nos frères, que ce soit certains oisifs mususu bavandi na bango na poto, uzana musala ko sala to zo bénéficier na système à poto. Parce que quand on a le logo sala te mais tu as la chance de manger. Basangisi bango contre le pouvoir ici en place. Pourquoi pas on dirait batumoko non. Tous à souffrir, Mboka ont souffrir, Félix Tshisekedi ne fait rien. Alors que vous êtes utilisé, manipulé pour nuire dans Mboka na bino. Certains sont prêts à être recrutés basés dans les sous na Est pour baya ko sala ba rebelle. Je pense que vous avez compris. Na kanti que Congolais nyonso aza averti. Deuxième point to kana koloba awa ezali kambo ya sécurité. Félix Tshisekedi totalise déjà à 3 ans et demi de pouvoir. Ministère intérieur, la police nationale congolaise, pour les akanakati ya ministère, ministère intérieur, nous avons géré. Batu baza ko déplorer, ba militaire, oyo balati ba tenue, ba militaire mais ba policier. Il y a recrutement à Mabé, la biso na souka pas Joseph Kabila, on a recruté même des Koulouna. Les policiers ne pas même pour recycler, mais Kolongola bango dans la police. Il y a des centaines de policiers comme ça qu'il faut Kolongola. Est-ce que ceux qui ont moyens on ne peut même pas former 50-50, vous former bango, vous remplacer bango dans le site Oyo, ils ont vraiment urgence. Endroit local, endroit public. Bisika ba Carrefour ezalaka, la police azalaka ka pembeni wana. Mais comment des jeunes enfants bana mikie ba koki ko bunda pendant plus de 30 minutes, toujours que voir 40 minutes. Mais ici comme monene lokola asanef so de moto ezawana. Bana ba bundi mituke telemi komi ko kima bango ba telemi na katikati ya nzela. La police est intervenir. Et où ça, dans centre-ville, en plein centre-ville, au Dali, à droite, au Moni RTNC, télévision nationale, Ezawan. Mais Ezapille, où est passée la sécurité? Qu'est-ce que fait le général Kassomoto Yemite, Moussala Nayas? Parce qu'il y a un limité. Bamsou le biais d'un rôle, il y a pas politique, il y a des choses qui demande. Au chaque fois, tout le temps, il y a des gens qui ont bazolo banandé na bango balobiki bango baza fixé parce que ba demande nyonso bango basenga na ba politique ba kokisaka ngote ba réforme ya la police na ba nini ezali ba politique nde mutu ba orienter kango en ensemble na ba expert ya la police. Mais est-ce que parce que Kuluna est silité Kuluna na est silité
Les premiers résultats là, on a eu résulté parce que tant que la jeunesse n'est pas toujours encadrée, Makambouana est surgir. Tant que les jeunes nous sont belés, on a trouvé emploi, tout le monde a des bêtises. Mais bana wana babundi sur place, combat et katani, la police paye à Yekakati. Mais tous ces éléments de la police, tout le monde a concentré dans l'endroit 20, 15, 10, tout ça na bango basala ka ezani. Les autres disent ils allaient pour salaire à Malunga, ils étaient pour ni les raison ils ont les gens. Mais pour tout comme na makambo etali salaire ils allaient que musala ya soda, musala ya la police ils allaient vocation. Bakanga mutu na makasi te basali c'est musala wana outre na ba période ba guerre na ba période na bamboka mususu bakanga batu bakoti bango na armée na makasi même chez nous ici na pays pour des raisons il y a la guerre et tout ça mais souvent ils ont musala moko mutu andimi akabana ye molimo na ye pour azala au service de la nation. Avant de raisonner salaire na yo il faut otala drapeau serment na yo ndimaki ezaki yo za au service ya drapeau ndimi kokufa pour l'école. On comprend ici que incompétent basé belé. La réforme à la police, les autres tardé trop. Président de la République a osé risquer mandat Mobimba. Et si là, on n'a même pas formé 500 policiers, il y a 10 dans la ville de Kinshasa. Surtout dans la périphérie, les policiers qui ça sonne. Mais pour la police, est-ce qu'il n'y a pas moyen de former, même de manière temporaire, vous former, même de manière par trimestre? 50, 100, vous formez, est-ce que le ministère intérieur, vous c'est la gamme bon, il y a un million, il faut qu'on paye ça 20 millions, il faut qu'on paye ça 30 millions. Les policiers, vous assimiler, vous prenez ce recrutement, parce qu'il y a des policiers dans la ville de Kinshasa, il ne peut même pas vous répondre en 3 mots, mission, il y a policier, et amis. Je pense que c'est là que je devais m'arrêter parce que Koloba Mingi, toujours le barakaka. Beaucoup de yoka. Mais le président de la République souffre parce que te belé au monde, bazo sungaiti. Merci à nous de bolandi vidéo oyo. Na kanti to komi na suka pour na numéro oyo, il y a des beaux Congolais. Unité na amour, il y a un message munene to pesa kana bino. O esenga ke Congolais nyonso to sangana to za lelo moko. Soutien au président de la République ezaka banderole te. Soutien au président de la République ezala ko ndiko kabola ba mungwa te, ko kabola ba tole te. Soutien munene o biso to ko apporter na président de la République ezala d'abord premièrement ko changer ba mentalité na biso. Soki yo responsable politique oza moyibi. Ndenge ko kanga kuluna oya muki aza moyibi ke ye wana nde moyibi il faut que tina baona kanya makasi soki miyibi ya kanya makasi ezaka bakuluna ibongo ba miyibi en cravate tocha bango wana il faut aussi créer d'autres mesures pour na ko arrêter hémorragie oyo ya ba miyibi en cravate en veste ou bazo se faire passer pour des ministres se faire passer pour des députés. La seule façon c'est de créer aussi des prisons spéciales pour les détourneurs des deniers publics. Va sentir que ce motoyibi na Congo ba mesure est comme renforcée. Tout ça a besoin d'un régime moko. Il y a pénal, il y a droit pénal. Bateau bako ça la réflexion à droit pénal ba aider biso de manière à créer régime moko à sanction les autres se concorder na ba réalité à ba Congolais. Na toni bino boto ndimbolanda ki numéro oyo ko hésiter te ko partager yango. Bosu na pe mission de Congolais que ba toujours ko kende liboso na ndenge nyonso bokoyi ko salela yango. Merci na bino batu bolandi biso à partir Hollande. Merci na fondation Denis di Mama Jenny Ndaya. Merci na équipe technique qui accompagne Kingai Ndeko Chapo Ndeko Mike. Je vous dis au revoir et puis tout mon année prochaine.